namo, kurera namo. Jésus-Christ, de bon sauveur, je ne manquerai de rien. Oh Yesu azali, yanonami tunananga yaya, nakobangelo kote. Yesu azali, zela ya bomoinanga. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est la réponse. Nakozangelo kote. Oh Yesu ajali, yanonami tunananga yaya. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Ce qui te zali bato ezali pona yo. Ce qui te zakopema ezali po yo lingi nzambe na bomoi ye. Toleki ba oyo bakufa na nini ye. Motei malamu kita ote yangala ya. Kita yo sala bikamwa ye. Naebi yoko salankolo e. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Oh. Bon. Allô? Allô? Bonjour papa. Bon dimanche papa. Ça va nangulu ki mi nzamba zo batela boni pe bino. Ah, il n'est pas la bino. Ok. Oui, papa. Oui, oui. Ah. Bah, est-ce que motungi si ouais. Oui. 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 Ok. D'accord. D'accord papa, c'est comme on a un volant à rouler, hein? Ce qui n'a zongi ndako na kota lango tranquillement. Er na ozonga ndako là na zo rouler na volant. Ok. Non m'inquiète. Merci papa tout à l'heure. Non m'inquiète, merci beaucoup. Bye. Voilà. Voilà. Inspiration kota ki hein. Nazo manze moment. Ko la pena na nzela ba benginga yango kaka na yambi. Ngato sola boyo. Lelo mokolo yengati. Dimanche hein. Mokolo oyo ba Christ basambelaka. Mokolo ba okende. Lo sambo ba ki sambela mais lo sambo ezali kokende chaque dimanche na église te. Lo sambo ezali kokende tout le mardi na église te bien peut tout le mercredi na église. Motema nde bandeko. Motema comportement yango nde lo sambo. Comportement ya mutu po Bible yango mo lobi hein.
boya pa nanga ndenge bozali kasi botikala ndenge bozaleli te ezanga te c'est biblique bible mtezo boya ndenge bozali parce que Nzambe ayebi ke toza bato masumu parce que mutu oyo azanga lisumu na sa moyo azate kaka Jésus Christ ndaza parfait biso so toza ba imparfait na yango mikolo na lelo bato bazokende na bango na église kotondisa ka ba ban mutu za na kati église osala commerce na kati église oteka biloko na ye mutu azokende église parce que azokende kolanda banyongo bato bande ba defeki ba ofuta te na kanga bango na église po azokende kolanda banyongo yango nde but oyo yake l'église po alati kitoko but yake l'église yango wana. Alors comment on va t'en wana balingaka toujours ko juger bato bino bosambela raté yango bino bakena église te église ya solo ezande motema bandeko na ngai église ya solo ezande motema église ya solo ezande comportement bizaleli ya yo mutu ndenge bible ezoloba na biso ke avant yo kende kotia mabonza na panye ndenge ezalaka offrande bongisana na ndeko na yo bongisana na moninga oboza na ye Nzambe moko alobi ke ayokaka na elo sambo ya batu ya masumu te po echaka ekaka makelele na wapi na matoyi bandeko lo sambo ya batu masumu echaka makelele na matoyi boye pa nanga lolenge bozali me botikala ndenge boyela kite elakisi yete oza muta masumu yo moko yebi makamwa mabenyo sozalaka nango wana tango zilo mokana ko sambela na komi ko sambela il faut otika bizaleli ya mabe. Par exemple oza muto mesana ko finga batu tika ko finga oza muto mesana ko tonga tika ko tonga oza muto mesana ko yina tika ko yina oza muto mesana ko yiba tika ko yiba oza muto infidèle tika infidélité wana nde losambo ya solo otiki mabe obande kosala okomi kosala bolamu ndenge Nzambe alingi wana nde muto asambelaka tango muto azaki na mabe tango abongwani batu ya mokili bakoloba muto ya bongwani azalaka boye te abongwani ko kala azalaka boye te kala azalaka olobi na ye alobi na o 10 azalaka muto akofinga batu aofinga lisusu te azaka biswana swana azoswana lisusu te wana nde balobi losambo nde yango wana muto asambelaka aza na ntina koyebisa bato ke nasambelaka comportement na ye yango nde elakisaki oyo akomi mokristo oyo akomi kosambela me bato mingi bakendaka baeglise balingi kojuge kaka bato bino bakendaka eglise te bino bosambelaka te losambo eza nde motema losambo nde comportement muto azoki eteka biloko na ye na église ona ki losambo nzoka ki eteka biloko na ye aki olanda banyongo na ye makambo mabe elobi ngai oyo kofinga kotonga kokabola baninga kobebisa bareputation baninga koloba mabe mpona baninga na po tutu atoloki nga nasambelaka nakende église bokenda no kotondisa baban kotiaka Nzambe makelele okenda ngo kotondisa ban okenda ngo kotia Nzambe makelele za kobenga ngo losambo ki ngai nasambela botika bizaleli wana eza malamu te po Nzambe lelo aza susu ndenge akala te Nzambe oyo abomaka mokili na mai heureusement alakaki biso ka koboma so mokili na mai te soki te nde ero tosi tozinda biso nyonso tu nde tosi tokenda nde tosi tozinda nde tosi tokenda mpona nini mabe eleki biso toza bato masumu baimparfait ya solo lelo ezosala yango te tokotana biso olingi okotia ofele lelo ça ne marche pas de ticket ticket eza te lelo va ouvert ok epeza yango polele ena kotisanga eza yango polele sokipena kozwa place ngai sokipena kozwa palasa lelo dimanche me nkomi kola bafete oyo nkomi kola bafete oyo naluka na place na gare sala siko gare to continuer masolo oleko yoka masolo ba polémique ya kofinga boyoka kana na ta ya boye
bima na tiki le palace obima akola yo biminga pena ko taka belle place ngo wana bon na garena no hein. Bonjour mbote ngina bina situ ba ulinga moja nitu apesi bina ba mbote ba ebwe habari zenu habari bandeko na ngai boni boza bien bola muki bien kola mukeza habitude de la famille kola mukeza habitude de zako déranger bino kati yango kola mukabandeko eza habitude de toloba toujours soki nzambe apesi mpe mabomoyo komisa nzambe epesa nzambe merci komisa nzambe epesa nzambe merci parce que vu oyo eza ya biso te mais nakoloba mpe boye bandeko kola mukeza habitude te oui soki nzambe ala mosala makasi komisa nzambe epesa nzambe merci oui mais faut te bape ki eza mpe na bandeko mingi oyo basili kotika biso na mokolo ya lelo batiki biso te mpo balingaki batika biso mais eza kaka mabongisi ya nzambe eza kaka mabongisi ya nzambe ndenge nzambe asabongisa deja mokili na ye yango toba toujours ke kola mukeza habitude te ntango nzambe apesa mpe babomoyi komisa nzambe kasi liwa mpe eza eloko moko eza naturel liwa mpe eza naturel po nzambe asalaki moto abotama akola asala nini atika mokili oyo azonga na mabele tokuta na mabele tokozonga na mabele mais nde tokoka kosupporte liwa te séparation tokoka kosupporte yango te toutes mes condoléances na ndeko na biso na famille musicale na biso ya mboka na biso Congo parce que ndeko na biso na kombo ya Jibe Piana a perdre moko ya ye o babande kosala na ye musala moko o musala te bengi ya musique donc liwa wana etali biso ba congolais parce que akei aza moko ya biso aza ndeko na biso o ya kei ya même pas 2 semaines to perdre son ndeko na biso sur mobile na kombo ya nani kombo nani musicien ya Zaiko na kombo ya Dudu molimo na ipe mana kimia asu na tongo atoiki susu soki ndeko musu ya mobali ya biso susu soki pasteur oda kumuda yepe atiki biso ezaka mabongisa nzambe liwa eza naturel tolingaka yango te c'est vrai po tozaka na posa ya vivre longtemps sur la terre mais sauf que liwa eza naturel ezali eloko nzambe asalaki mutu abotami akoli mpe akufi mais ezaka nde mpasi ntango moto azongisaka molimo soki aza nanu jeune wana nde esalaka mpasi mingi yango wana ntango ntongo etani moto olamuki oyo nake losambo onake eglize ntango oke eglize ndeko sambela na bosolo kendaka nzambe ndeko sambela na bosolo ntango oke eglize losambo ezali kaka kosenga benediction te losambo ezali pona kobongisa la vie éternelle tango zokende église ezala pona kobongisa vie na éternelle c'est vrai tozaka balokoso tolingaka nzambe apesa biso tango tosambelaka mingi prière tozalaka ya bademande ya nzambe epesa ngai mais tobosanaka oyo tobengi la vie éternelle wana mpenza tobosanaka yango tobosanaka vie éternelle yango tomilengela ndenge nzembo tobanda koyemba uta mwana église catholique tomilengele malamu nzambi toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te tomilengela po toyebaka mokolo te toyebaka ngonga te komilengela lakisi ete tolembisa masumu tokotika na biso masumu te sotobi totika eza lokuta tolembisa nde masumu liwa ntango yaka bandeko elobaka nango te ke ona koya lundi mardi mercredi eyaka kaka elobaka te ona koya lundi ya nakoya mardi to nakoya mercredi yango eyaka nango kaka na yango tomilengelaka kaka bandeko na ngai lokola ntango yake elobaka te ntango ye kuti ozwi okei au moins okende esika malamu mpo epai epe tokenda toyebaka te
et pas être outi to yebi yango te pas peut te kendra to yeba te to yebi ka to uta na mabele to kosonga na mabele ya kandele ko to yebi to yebi ka to uta na mabele to kosonga pe wapi na mabele likambo vraiment to yebi mingi mingi yango wana to yebi ka to uta na mabele to kosonga pe wapi na mabele na yango na to milengela ka bande ko na ngai tango ki église ya kende église kaka te mpona koteka biloko bato bakomisa église zandu église ekoma zandu ya munene église ekoma zandu ya munene bandeko na ngai tozokende église po azokende oteka biloko na ye po azokende kolanda banyongo na ye yango likambo ozomema na église église ekomi zandu ya munene mokili ekomi na suka sote masumo po tango Yesu akozonga akende na yo yaka mwana nzambe toza na biso basumu ki toza na biso penza bato ya masumu kasi tosala effort mpona masumu na biso masumu eleki biso mingi yo mutu tala kaka bambula nyonso yosali na saa moyo oyo so ozala 50 ans elakisi ete conscience na yo na masumu ebandaki yo deja ntango oza na 10 ans deja ke eloko nasala eza mabe bandeko na ngai kolaka kolamuka eza habitude te bao batiki biso toliki bango te na eloko moko te eloko te biso oyo tozana na saa moi tobongama tobongisa po oyo eza koya toyebi te toutes mes condoléances na bandeko nyonso babungisi bandeko na bango présenter bino surtout ba condoléances ba oyo nyonso ba perdre bandeko ba perdre ba papa ba mama ba yaya ba nyonso peu importe en tout cas va présenter bino ba condoléances vraiment bandeko. La vie ne nous appartient pas. Vie eza nango ya biso te. Vie eza nzambe ta nzambe asalaka oyo ya lingi mutu moko ko résister na likambo tali liwa azate. Nakenda na matanga moko ndeko mobali mo akufelaka petite sœur na ye. Bazala famille mo chrétienne ba bondela ka penza ndeko bondela. Mais tango ndeko mwasi akufi alobi leki na ngai to pesa ki bolingo soki lo sambo ko sambela soki ezalaki ki arrêté soki lo sambo bandaki ko arrêter liwa leki olingo ko kufate parce que libota to sambeli to sengi ba prière na basala nzambe biso moko to sambeli na poto ba na Congo ba samba ba na Angola ba sambeli mais lokola liweza naturel kende ka okendo pe mana kimia wana ndeko mo muto alobaki yango. Alors bandeko to milengele kaka dimanche ke église oke ko sala nini na kati église obimi oke lo sambo ti mais tango oke lo sambo biti nini oyo ke li lo sambo. Bonsoir maman Eliane, nous invite à la Providence. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là je suis déjà nous avons grandi ensemble à Citana et donc le pays est ça excellent. Je vous dis un peu trois mots des mariages. Je ne suis pas trop étalé sur ma présentation. Je suis le maire d'une petite commune mondiale de Bien-Flaton. J'ai l'habitude effectivement de célébrer les mariages. On va célébrer avec Innocent et Nathalie ce beau mariage qui a rassemblé tant de monde. Nathalie a eu un mot très juste tout à l'heure lors de l'échange des alliances. Nathalie a indiqué que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas, on s'en fiche royalement, on les envoyer à la poubelle. Par contre, il faut garder le haut, garder tout le haut
Et avec ça, on a son bon vol, on va le plus loin possible jusqu'à ce que ce soit la vente, c'est par le coup. D'accord? De nouveau, vous pouvez les applaudir. Alors, qui est innocent pour moi? Innocent, c'est mon neveu. C'est mon neveu parce que le papa d'Innocent, il s'appelait André Moni, qui certes n'est plus là aujourd'hui, mais à son âme, là où il est, je pense qu'il est très fier de son fils, très fier de sa belle-fille. Et donc, André Moni était pour moi un frère, parce que vous savez, en Sanglo, il n'y a pas un mot pour désigner un demi-frère ou un frère, on dit Ita, c'est mon frère. Et on fait absolument aucune différence. C'est pour ça que naturellement, Innocent s'est tourné vers moi pour que je puisse présenter la famille. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je prends le risque de l'oublier. Sachez simplement que tout cela. Voilà. Maman Eliane du service de la Providence. Ah, là, nous avons le buffet froid. Voilà. Maman Eliane du Lomazala. Aujourd'hui, oui, les gars, à nos cultures, voient notre apparence aux civilisations occidentales divers, nos propres cultures respectives. Voilà, c'est bien moi. Maman Eliane, c'est moi. Je suis là, c'est moi. Namo, utengeta namo.